Salut les miens, certainement vous allez bien. Bandeko, vous permettre un jeu posture. Non, relaxer n'a pas. Buka na porage lo mo lobby. De booking en zoto pipa. Na makasite. En fait, journée où m'balé le beau constater, c'est vrai, na sala na émission na le bar malembe, mais les gens sont vraiment very down. Donc, vous accepter nga vous soyez tolérant. La famille dans la vie, c'est pratiquement impossible de plaire à tout le monde. Non, le bana mutumo zolanda ngai sala eloko eza malamu, sala o eza bien. Ya mutu eza ke eloko zo sala ezala mabe na miso nzambe te. OK? Voilà. Soki nzambe azomona ne mabe te, c'est que tu es dans la bonne voie. Yana baton suba ko sepela, ya pena baton suba ko sepela te. Parce que soki kolandaka bato na musalo to sa to ngato sangote. Pourquoi j'ai dit ça? Il y a même pas des mois, na auto au sale émission mo juste pour n'appeler ça conseil. Na bande on a biso ba yembi. Tant ba okene au sala ba interview na bango. Tant ba zora ba invitation. Il y a ba émission et consort. Ba au sala part des choses. Des gens dans le temps moi na nzambe, oko répondre à l'invitation yon sauté. Et surtout na epa na babato baza vraiment bapagano. Et tant aux okende, prépare-toi. Na molimo premièrement et puis na nzoto. Nzamba sungwa ouais, parce qu'il y aura des questions pièges, il y aura beaucoup de choses, des tentations et autres. Oeba, comment retenir langue noire bride? Ndenge ni nous répondre ni nous roloba. Na zoki exemple bande konabiso, quelqu'un ne konabiso ba sali mo berere belé. Na ba émission, na ba sortie médiatique et autres. Tel que on a vu biso Anne Keps, to bien émission mo sala qui crée les problèmes. Na zoki exemple ande on a biso o, nde on a biso yemba ya moi si ya. Oza sexe mikolo enis manianga. Akenene émission mo bako bio ki se banze mo mokili. Ona na beti héritier. Ona na beti Cindy Lekero. Na biseke mama wali pamboli pona biso. Mais keba oya o bebisa eloko nzambe pamba. Oya ko hypothèque grâce pamba. Mais ça na bat basepela kite. Ah ça jalouse. Pour concert Anne Cap c'est semi. Yango fa ko luka lobama be. En fait, les gens sont bizarres. Les années lo mote oyo. Personnellement, na sala oyo ba contradiction zanga. Ezara nyonso. So yo lobela politique, il y aura quand même des bateaux ba apprécier, mais il y aura des gens au ba osala contre. Ba msusote mama, o eza terrain na yote, politique eza bien te tala. Mais to lobela mboka, kongo mboka na biso. So biso to lobeli yango te na mambezo le guna ya mabe. Parce que révolution o bato ba lobela révolution ou encore je sais pas. Nandela o lobape. Surtout les réseaux sociaux yi. Et so yo lobela kopé sa conseil. So isu par exemple yo lobela actualité elo mo eleki likamo esalemi. Oh bozara na pona ba vie ya bato, des vies privées des gens, mais finalement nous sommes des humains. Ko so to lobela bato to lobela banani. To lobela banani. Tellement mam to lobara bato belé ba minimisera parce que on a ba TikTokers bazo luka ba vie. Et baza ba femme moko sans valeur, baza boye, donc nyonso to lobara, les gens rejettent en bloc. Et ya maona pas ces que ils ont rattrapé bango. Nabi na loba mingi bo supporter ngai. Na mundu betu so mama le droit obi na za boye, do bondi manga boye. So munu ko landa ngata en tout cas zape na yo parce que ngana za la ka boye. Il faut na ya na introduire na loba. Après bon sengi na loba, na lobi il faut na loba. Bandeko bomoni minyana c'est calme nzambe ngape na loba 4 minutes déjà la consommer. Hier j'ai rigolé comme pas possible na salle émission hier. Je crois bato belé ba ebi qu'est-ce qui se passe encore ba au courant mambezo le kanini faveur moko ko salle émission na émission na abeti lisolo ya passé na ye que azala fiancé ya mosala nzambe moko basala ne se combien de mois. Il y a fiançailles, il fallait qu'il babala na basomba parce que 80%. Il y a biloko, il y a libala mais malheureusement les messieurs ko ibisa que non, à moi c'est ministère te libala kufa. Bandeko, Zaire Zika. Siko ya maona ya pas sezake. Bandeko na biso tabaki na osa ba émission. Ba e barate ke ba uta lola te ba koya, ezana batu ba ebi bango. Yana batu ba ebi ba passer na bango, ezana batu ba ebi ba vi na bango. Bandeko.
Tango ba secret d'été bani kobima. Tango ba secret d'été bani kobima. Siko eloko ngala oseka bato bele ba éviter on dit seksanga. Tango ba secret d'été bani kobima. Ah Nzambe. En fait, bomoni miniature kalamba ya memangambu. Bomoni mai kalamba. Na ko affirmer te, na ko pe ko lobate ke no eza bongo te parce que ngana ebi na ngate bato ba ebi bango bato balobi. Balobi ke pasteur ango eza maki kalambai. Na yoki ba msu balobi Yannick Ntumba mais o ngana moni babambi même na ba miniature batie ba poste eza maki kalambai. Ya Yannick na moni poste te mais na moni poste ya Mike. Balobi pasteur ango eza ki kalambai. Oyo avana ine panda ba mois soki be mbula na yebite abalaki suta lobe ya mwasa ministère te. Esuki wana te. Faveur mukoko bana osambele papa ser dalo na yebite so alongwa. Babundela mobali na da santoto. Comme le monsieur Yannick son abosanité. Pona komaki yango mais dommage que téléphone on a tcha musika. Nazwaki na komaki babundela mobali. Nde ba suspendaka bango. Sikoyo elonga na osekeza nini. Tango penye la indi saka ne pasera. Atangaka ba kombo bana basi nyonso. Eo ba jija majabu et autres na ba batu misusu ba yebani ba kombo o mobile na viangula. Ba kombo ba to bele bimaki. Ba kombo ba Sandra Mbuye bimaki. Nde batu ba botika Sandra bala vierge bande ko période ngo. Baembi batomboki ba mpe ba vierge. Faveur a ebisa biso ka bala vierge. Siko tanto zoka ba bilo wa boye. Ndelo eseksanga yango wana. Yoge obundela mobile. Siko mobile ngo linga bino nyonso wana posala na bino nini. Ata la bino na miso. Na leki. Bato balobi kazaka mobile ngo ezalaki muvaza. Oh wapi mususu biaka auto yebi poso ezaka auto yebi en tout cas obika te 9 mois fiancé soki inane o so penda vaseline o koma penda muselulu ya nguma o koma penda muselulu ya nguma penza o zwango ya bien ezokote zo bima na pete esuki wana te tala tabobanga nzambe bobanga nzambe. Lelo oyo bayembi mingi po andi mama na mitema ya batu. Il faut y témoignage à l'okuta. Vous n'avez pas besoin de ça. C'est Dieu qui convainc les cœurs. C'est Dieu qui bénit. Tala. Oko boya ngoko yinanga na ebike batu bele ba sepela na mbunzo na ngate. Mais il y a de ces gens là na sala réforté. Namona on a ba commentaire maman façon na sepela rano. C'est comme ça avec Dieu. Batu nyonso te ba rolingo batu nyonso pete batu ba yinayo. Donc vous n'avez pas besoin ya oko sara ba témoignage. Po bozo approbation ya batu. Ba témoignage lokuta kapo. Ba mona ke non. Boza soki nini, boza soki ndenge nini, boza soki po bondi mama. Vous n'avez pas besoin de ça. Lobi na seki. Mais frère, si on a besoin de vierge, il y a un mobile ni si na niveau de suspension. Et souki wanate. Siko fiancé. Ça va la moyen que Dieu nous aide. T'as la boba nzambe. Tant que à chaque fois boya o loba mamba lokuta na miso abato. Boba nozalaka exposé. Boba nosalaka ba erreur et ba no bimisa ba lokuta na bino na poisa. Biso total na biso kana musika neti ndawa ba voisin zozika. Faveur alata supu na tolo mukolo balaka. E roba maria voile so ya mariage so ya nini mabele nyoso libanda. Na l'année émission journaliste a posé question même maman oza quand même moi nzambe orola taboyete a répondu à lobby c'était son jour fala sepela. Do yek pona ko sepela na ifa s'exposer. Bota la bat ba osela nzambe façon na bango ya ko concevoir makambo. Il y a un monde naïf sur Abino qui va te sans connaître ces dieux. Il n'y a pas que elle. Moi, c'est Christian Mukuna, Babalanaka, et ça qui même plainte. Balobi, même comment moi, c'est mon seul ensemble qui m'a belle les bandes boy. Les qui n'habitent au monde, autobala Mikolo, à exaucer. Même moi, c'est qui m'a belle les bandes. Mais Bana, Basia Basal ensemble, ou encore, servante de Dieu. À suivre.
Et salut la famille bande on a bandako lobela sœur faveur mokoko. Message est clé oyo na lingaki na pesa na ndeko na lobi on na vidéo wana. Est-ce qu'elle avait besoin de dire tout ça? Surtout qu'elle est déjà mariée. Notre sœur Abala biso somona libala ne lekai kitoko et ndenge et ambalaki batu bafan na ye Precious pour déranger Yuga. La famille, je disais que notre sœur s'est mariée à Bala nae. Est-ce que vous avez besoin de bêta masolo wana qui a na fiancé moko basala soki combien de mois ba comment il prête babala na bas pré babala na basomba biloko nyonso ya libala après fiancé bétier 12 a chose à moi c'est un ministère de baboyaï à quota détresse et à quota souci nde bisika bandako koma banzembo na ya komara ye batu balobi bon dossier que banzembo no yembaka wana ezalaka nango et pour la déception amoureuse ezalaka nango banzembo ezalaka banzembo souci ya mobali ya boyo ekololaka ye. Mes frères et sœurs, conseil gratuit. Na vie kominimizaka conseil te na vie kominimizaka mutu te atoleki na nyonso on ne sait jamais nzamba koleka ta na nzela ya mutu mo apamba pamba elo mo apamba pamba po azongiso na nzela to po a épargner na mabe na linga ozo exemple mingi mpunda bala maloba azala nyama za molimo mosantu te mais aloba po a épargné via prophète. C'est vrai, nous autres là, tous ba tiktokers ndenge bo mona rabiso bo benga rabiso. Ba YouTube mama ba to songi na sime na ndimi ke to songi. Mais tous ça même bato. On nzamba keli de ligne na ye. Soki na nzela nyama nzamba o épargner mutu comme na nzela ya mutu. Moi personnellement, c'est vrai na parfaité na parfaité na mutu na ba faiblesse na ba mbeba na ba erreur. Mais à ce que je sache, na sera même na mangolu ya muke nzamba tshakati na ngai. Et na grâce wana tant na yakawa, OK? Peu importe oborolo bato boko mona menga na ebi. Kinga na yakawa pour na conscientiser, pour na éduquer, pour na prêcher, pour na exhorter. Et au fait, pour une bonne cause, ok? Nde longa na yela kawa. Donc, na maramna oloba, sur 10, attention aux oignons sautés, c'est tout à fait normal parce que même koutou prophétie Bible zoloba, que kogobe nyon sauté mais examiné. Parce que Nzambe, aebi que prophète a apeka motu. Examiné, yamala muso ya mabe boaka. Comment na prophétie mais baoloba ya malamu zo ya mabe boaka. Donc c'est que place maloba malamu likambo bien ezobima. Et non, place elo voilà, likambo bien ezobima. Moi erreur ekozala ekokipe peut-être kozala ou encore place ata mabe ezali. Moi eloko moko ata moko ya malamu ekokipe kozala o bénéficier na yango. Donc bandeko bo rejetarnion son bloc te bo za la catégorique te. Mais plutôt boye barako examiner pe kuzo ya malamu ko boka ya mabe. Ndeko mususu bo komona mopanja mopagano oyo. Permettez-moi, mopagano oyo grâce lo quoi. Parce que généralement bayembi kande na bisabino banduleman babongo na difficilement. Mopagano akero cha musaka na moto. Ache tentir. Malin qu'il est. Vous savez ce qui s'est passé? Tant à poster en haut, certainement, il y a ta l'attitude d'abattre. Mon qui les gangi, mais yosa frère, comment tu peux faire des trucs pareils? Nani, musicien à Wenge à chaque tentir, yo peut tentir. Na mon route ba musicien belo kutu. Na mon falaise très propre, na mon na ba extravagant, c'était na ba souki na mande funaye.
Il y a beaucoup de musiciens oyo batchara bisala salate malgré les musiciens. Mais au moins on a ceux qui salité, au moins on demande fou désordre, au moins on a quand ceux qui dirait voyou. Et belé ba bongote hein, bien coiffé, posé, mandé fou kitoko suki. Si ko sokutu musicien mokili kutu azo ko se présenter quand même, azo présentable quand même na lolenge nae. Siko yo mutu nzambe. Kiko tia musaka na mutu na ba posir lokola. Soki loro nini, soki nini, soki ki star. Ndeko akei kolongola banini et puis il va dire que non, abani ko se victimiser kolobake o so pesa montage so basa léger soki nini. Batu baza ba ami à grâce lokwa na Instagram. Ils peuvent témoigner. Normalement ils allaient soki o upload topo che photo asika. Et puis ça en notification. OK? Bandeko baza ba ami na ye. Ba témoigner et belé que non, eza lokuta. Le frère aza ko misakana na ye moko. Ouais, ou encore so akanti peut-être osakana bato osakana na ye moko. En fait, azo misala mabe ye moko, si je peux dire. Bazwa notification. Yo bika soza na ba fan bato balingaka yo. Bazwa notification ke ndeko tie post asika. Ba otala post ngo boy, oh, bien musaka na motu, mais frère, qu'est-ce qui ne va pas? Et du coup, tant que l'obisi mukili, et il commence à se victimiser que non, bah pirater les comptes, pardon, bah sali, ceux qui montage, photo, bah tu naya qui a y a pas longtemps, copier sa conseil, mais de quoi ça yokate? Bah photo kuna na moi si naya zako continuer, mais pourtant on a conseillé les frères que ce n'est pas bon ce que tu fais. Vous aurez s'exposer pour exposer moi naya bateau. Fais la part des choses, bah pekisio bolingote, mais malheureusement batongo et aka mami ngeza passer ce côté la fa faire. Ake okoya la mutambu balobi mu vazasi atia apota ki vaseline muselelo wa nguma Congo ya big sarate siko comment yo robete la biso lisolo ke yo bala vierge mutola ba yebi ke ya big sarate ya za mordant mutola moi siko to nanda ko meli banda ba makanga o sarate siko yo vanine so bana ko mene so combien de mois so. C'est ça. Que Dieu nous aide. So pesa na ngoyete ndeko bato. Pour ba congolais des fois on conseille la makambo mais c'est vrai ba msu bato bele ba lobeza solo. Siko mobalo bogina ko bundela o ba suspendela ka bino. Bo bundela ka ene. Ya pasien. Ya mawa. Ngai na osaka musana ngai. Bon, d'ailleurs comme peu beaucoup ko zomela ka malamu. Kala pete na otika bino. 2026 ça je passe à autre chose. Non ya bomo na suso te bozela. Le gars m'a mis son nom le bureau mabe. Kaka ba via bat. Kaka, OK, problème, il y a pas de souci. Bon lukangai. La mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite na lukina yemba peut-être osé pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui ako kalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana yo international Pana yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu Nanya voyage lokola yo Nanya wakoka nino ya wanzambe Uni masomo ya ekusu konanga Okufa se kwa poyo zali nzambe Yesu Zame moneno kitanase Tanzoto poyo bikisanga Ukitana se pozwe sikananga Ofuta nyongo na manzambe nanga Yesu Ozali zambe Onkote ya okani na yo Ozali zambo bongwani te Yesu Ozali zambe Mokotea ukani na yo Uzali tambo bongwa
tout. Ozali Nzambe na bomoi papa, ozali Nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali Nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi Nzambe soki na yo te. Ikole vandelo na yo yawe, mabele nyotelo na yo, ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe, mokote lokola yo. Nzambe na ngoya, olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo, bakoyemela kayo tomo pe popa. Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible. Aliwana yo to komine la santu, lise kwana yo to komine balongi. Nzambe na ngoya, olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo, bakoyemela kayo tomo pe popa. Nzambe na ngoya, olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo, bakoyemela kayo tomo pe popa. Autrefois ngai nazalaki binzo, ndoki akolianga lolenga lingi, mais par son son na se métamorphosé, osimi mosambwe maladi na miso, olengo bebi naza toxique grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. Ezali na tata moko azalaki Nzambe, ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa po Nzambe bakristo pase. Alors po bafasilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda, to ntango akolamuka abimaki elongala moko. Mais comme Nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te, lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya Nzambe na bango. Yango bien-aimé, bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu. Mais so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu, bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai. Yango tokumbisa Nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpona nga na yo Jésus de Nazareth. Amen.